Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour. Bonjour. Balandinho soya BBC pour TV. Bonjour Nabino. Bonsoir. Ici que les hommes Nabino partout dans le monde. J'espère que non. La grande famille, vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Donc, là, la kolamuka, isa grâce. Alors, tokumi sinzambe pour na souffle de vie, tous peu spécial. Toza spécialité na bandeko batiki biso ba ope bakute na ba situation ndenge na ndenge toza spécialité ta musu pe keno santé nanga peza bien teta musu mutu pasi likolo pasi o libumu pasi mukongo o eza na bandeko musu ka mutu pasi bakufi mais peut-être yo na ngai mutu pasi toza en vie. Alors toza spécialité na miso nzambe, c'est juste ça, miséricorde likolo na biso yango na loba toujours que non sa grâce nous suffit. Voilà. Merci na balandinyo so ya BBC Mpoi TV, famille Libota, shalom ma grande famille. Hier vous avez fait ma soirée. Franchement, merci na bandeko nyonso bazaki na live ya lobby. Malgré zaki live moko na okelo bakeno ezaki même pas préparé, même pas nini kande na vanda kananga na lobby non c'est la film nanga ya Belle Vie télévision 17h30 na mi boaki nanga na se totali film na biso après film wana et emporta ki batu ebele 9e épisode. Alors c'est fait-il que non na pema quitté na few minutes na minute ya muke ba appel écoute qui je me suis dit les temps dans ça la émission na monter na kotisa et que zo temps. Alors na ça ka moi live moko ya rapide comme ça ba to ba intervenir et ça bien et yangwana na ça qui moi live wana c'était juste pour ma première fois. Maman biso le bikeno maman BBC et olongoli pili. Franchement, c'était vraiment pour la première fois. Zaki live moko je n'ai même pas préparé. Donc au baloba keno vous m'avez pris. Donc likolo kaka pas na participer live, c'était au moins ça. Makamusu c'est ça ka bongo hein. Alors merci, on était au moins plus de 100 personnes. Merci na bandeko nyonso bazaki na live. Merci pe na bandeko nyonso oyo ba interveniraki o ba bengaki. Vraiment ezaki force moko isusu to pesaki Belle Vie. Biso to mona ngo peso ndenge nini mais c'était une force o to bakisela ki Belle Vie ya musala o Belle Vie azo sala. Vous savez bandeko filme oyo na yebisa bino toujours que non. Moi, nani père à petit a on a parlé a toujours car na makamune ba politique kota la kokota so pas kalonji so ki nini wana ye aza plus kota la ka ba information ba news ya mboka. Ce qui a comment kota la théâtre et Belle Vie télévision, c'est grâce à moi. Vous savez, épisode ya lobby tangwa komi après juste ka live na ngawana na chelie film na akuta kinga na zo na bandeli filme na expliquer parce que premier épisode na deuxième épisode total la kanaye. Alors ndé na bandi na expliquer qui était na bitala film ndenge ezokende bandi ko to bandi na film na 9e épisode tina suka obi keno akota ki lokola kanga ndé na kota kana tali père à petit alobi ngai soki na ndimi mutu c'est que c'est bon la dame a osa ba film ene kitoko Belle Vie wana na oyo sabino oyo père à petit aloba ki lobi na butu to la ki va 22h donc aussi ça qui filme à 22h abi non elle est spéciale cette dame nandimi film moko ezo make sense ezo pesa sens abi et puis tout au moins tango surtout place na ba gesho nde ba bomaki makambo ba gesho oyo nde place moko bandeko on s'entendait même pas donc to bane ko zela yepe kuto simbaki mutu tango amoni ba avocat ba koti ok après komona kaka ba même bilongi wana ba avocat na kati ya restaurant bazo wele la fufu webi keno père ba petit a ganga abi siko après film to banjo solo la lobi keno omoni makambo ya bavoke komi makasi na Congo
ekomi makasi, c'est-à-dire que no film oyo ndenge mwa mwasi asali yango ezoleka na Congo kande na yebisa bino belle vie elle vit donc aosalela biso bamakambo oyo azorévele biso wana naseka kikongo sa moke nyonso mpona bamatisa bino mafuta ya koloba ke no film oyo totala yango na bamikolo totala yango na bapapa tovandi ye moko alobi me non namonaki na TikTok ka ndenge en passant koluka ba ndenge alukaka ni alobi namoni ndeko alati kilote c'est quoi ça ou eze sous temps ya ba maboke wana te ya nini awa na minute ekomi film o éduquer bato nasa kikongo sa muke père ba petit alobi omoni ba makambo nani mama loketo osala eza ba biloko oyo ba vide loin ba sala yango déjà ba vide loin ba sala yango eza sous un impact te eza vraiment sous un impact te ba vide loin baza wapi na kitisi na mungongo tango abeti bo wana père ba petit lobi père ba petit atimba abi ba biloko wana nani mama loketo azosala kocha ba biloko kocha na sima wana na ba kilote non ce sont des histoires ya kala il y a époque à kala ne ba biloko ba vie de l'eau ba na ko sala et aujourd'hui ba vie de l'eau baza wapi na ndenge ya mabete to lo ba kaka vérité donc makambo ezo tambola na siècle nango biso tozo évoluer ya zozonga ne na tanga ya batakinga na lobi na kaka vérité ah oui la grande famille beaucoup tana no bo aimer bo partager film na biso vraiment c'est tout le monde qui en parle c'est tout le monde qui en parle bandeko oh non ce qui belle vie azaki awa ngai na zoé na tomboli e penza likolo eza flatérité c'est fort film 9e épisode nengato c'est comme si neto bandito 6 sango lelo te Poutine please kene biso ta na 12 pardon kene biso ta na 12 po gesho bolanda masolo babana ko solo la siko na restaurant miyibi gesho zo ebisa ada ke no ada linga simbisa nga touche ba français ngonga kutu na leki na français donc to seki na père ba petit na ndenge bazo welela fufu mais non vraiment la grande famille film oyo partager na chef nani émission moko boye ya mwana moko na expliquer kibino ya 2 ans moi, il y a 2 ans, qui jusqu'à présent, l'enfant est vivant. L'enfant est vivant. Parce que na ka film au total na belle vie télévision. Linda ba ko découvrir na 25 ans. 25 ans et pe ça pe maman milo malade ya mutema. Maman ya moi no ba yibi na 2 ans maintenant l'enfant il a 3 ans. Moi na mobali. Maman elle la kakaka. Azanga papa azanga mama famille nezaka mobali na ye nzamba sungi a PCP mwana ngo pe abota ki kaka na ba problème donc azaki na problème pe ya stérilité abana ko bota te bota la ba makambo ngo boke otala ngo na chaîne nga na check ngo déjà na tongwa la fille aussi azaki na problème akobota c'est fait-il que no baluki mwana bazui mwana te ti nzamba ye ko sunga bango baboti mwana na kobota mwana na deza ba ibeli bango mwana ya garçon mutu azui mwana wana o ayibaki mwana ake koteka mwana epa mukonzi moka na Congo wana botala azolela mamala azolela 3 ans yango yo bayiba non donc 3 ans yango depuis bazwa mwana depuis 2022 tu ba na 3 ans donc ezo kendeka na ba histoire moko na ya belle vie ya film auto ta deux sœurs rivales yango na bande ono yebisa bino bo partager ngana yebisa bino ngana zoka ba séquence donc tina ba statut na ngai promotion bande ko ezaka ateke no mama BBC aya mama MMS mama Esther aya ou encore mama Mboyo mama Chic non ou encore ba mundir ba bino nyonso famille bota biso nyonso tozana pour sa promotion ba séquence bo zoka ba séquence na bozo tia na ba statut ngana yebisa ki bino lobika na ba statut batumsu bata théâtre kaka na ba statut ba séquence na eza film nini yango tindelanga ko na tindilie au moins pena yebise ke no landa s'abonner au moins obana uzwa ba film kitoko na chaîne wana biso nyonso bandeko bozo yakate mama BBC bino kana ba séquence na bozo bocha ngata na ba statut na bino et ça bien nyonso nezo keneka na cadre à promotion. Non, il y a aussi la émission Moussoussou. Il y a encore beaucoup de gens dehors là-bas ou encore donc batala ka film ya ba congolais te. Pona nini? Pona kanda ya ba bêtise eleki. Naza na message moko boye de moko komaki na commentaire na koya nango.
pour interpeller Batu. Batu, il faut découvrir belle vie. Batu est belé bazana ignorance. Yango pende kona biso belle vie promo TV a koti pe kuna na nani na Instagram. Nyonso na po nini lorsque tozo salango ou encore tango ndeko pe akiko fungola nani page na Instagram pour la promotion film à belle vie. Et ça pour nini? Il est d'abord yemo kona azana no fier na belle vie. Tango zo ki ndeko fungola page ya promotion ba film à belle vie na Instagram. Yemo ko azana nous fier et puis il est sûr ya koloba keno et loko na osala nazala nous sûr déjà na mutu nanga au produit nanga na okende ko sala publicité kuna promotion. Bozo landa la grande famille. Alors ngai ta on sala ka na sala ka ba promotion film à belle vie bien ta on a lobi la belle vie bande on azala ka fier na za lolendo. Botu nanga poani parce que nazala nous naza sûr na produit nanga. Yabi keno produit nanga eza kitoko produit nanga okakola ngote produit nanga bato bakoya kokakola produit eza ka ba ennemi eza ka batu oyo ba lukaka keno ba yeba bango na sima produit na biso. Vous comprenez la grande famille? Yes. Alors beau aimer beau partager, on doit faire beaucoup de bruit dans ba film et à belle vie. Il faut tout ça lango. Et lorsque tu as la père à petit, nabi oui que na koti life albi au koti ka life bo désordre ngabi je te dis batu bazwinga donc na comprendre pe ba mo pe na koti ka life. Tant que ce pas ba la nabi batu balobi ya solo elle mérite ko kene na Canal Plus la dame elle mérite azo mériter ko kene na Canal Plus parce que na qui pensa que non plus de 50% ya déjà français zo lo ba manakati ba film na c'est bon. C'est bon. Vous comprenez la grande famille. Alors c'est au moins ça. Tous à la fière na Poutine, tous à la fière na belle vie. Nga ta place na sambelaka. Ezana basé mususu nga na banota na ngasila. Po na yo kaka bilobela na yo wana za nango na chaîne na yo na longwe kuna na komi koto. Et c'est vrai tout ce que tu es olobaka na nani na ba film na promotion ya belle vie. Non, oloba ya solo na 8 ans nga na remarquer pe eloko moko ke no koto ezabo koto pe ezabo vraiment ozana na droit chemin. Tu vois? Alors naza nanga fier atana tamboli na nzela muto telemisinga obwebo na ko pupola bien parce que na défendre produit nanga kitoko na défendre produit nanga kitoko et na nous soito bito banda koloba allo ba kiboye asala kiboye non wana kutu za ba banalité na on défendre produit nanga na biloko o yazo sala ngalo lendo za wana makasi pour o lekapete o kolekate bandeko je vous dis. Même si un jour moi tu na restaurant boy to vanda boy. Tu sais qu'on au moins peut-être 2 personnes d'autres qui 2 personnes autres qui famille libota. On a pe deuxième personne a commis famille libota car rapona nga. Mais sous cela basaki ba les abakuit parce que ezaki anniversaire to solo là. Bandeko. Balinga banda débat ya famille libota dans les abakuit. Bon imaginez ce que maman BBC na bino za déjà na voix moko autoritaire. Ya na vandisa bango kimia place wana. Bavandina kimia nie. Donc c'était quoi? Na comprendra ki bango que non baza ba fanatique ya sans mayele. Vous voyez? Alors lorsque ce qu'on a benda na bango mayele na bango na bendi bango ce qu'on a bombardé bango bavanda kimia nyenga bino. Bo sungaye. Aza actrice bison totalaye mais présentement la té ma waple. Père ba petia uchikoloba. Eza ba biloko o lati ba biloko tchena sima wana. Eza ba biloko ba vide lo ba sala ba moma ba takinga. Mais non, tozo zonga te tozo kende. C'est que tozo donc génération en génération. Yo zonga la génération kala. Non. Non. Vide lo aza azo tourner ba film na ye. Azo tourner mais vide lo otoyeba. C'est-à-dire que non, système na ye ou encore look na yo style na ye na génération ezo simba penza esuti eza vraiment makasi penza te na minute eza ba film to vandi penza bo to tali film le quoi les 2 sœurs rivales on vandi na père ba petit pembeni boy pas o ta la film mais non siko tango esili ki na je crois esila ki era vini na nani vini na Linda. Oui, que nos pères abapetia qui azaki déjà sakei. Tango esi la bi esi linga bité 9e épisode de papa lobi 10e. Zana kimia lobi tota 10e. Donc
mutozo tikala na posa wana ya koloba keno lobi fo na ya belle vie ba film na ye surprise otoloba nango toujours des surprises indice ezalaka te bota na ba promotion na ngani sono sala na ba commentaire tozo donc mutu na mutu azoloba ya ye tango mususu kozala boye tango mususu biso nyonso eza na mutu moko a réussir te mpona oloba nini mpona oloba keno indice ezalaka te na film ya belle vie indice ezalaka te indice ezalaka te la na opongi tofandaka na biso naloba toujours keno tosilamaka mais loko tozaka bato film yango ndenge ezokende okokanisa kaka awe kozala boye te awe kozala boye te. Et voilà, Vini na Divina bazongani. Na sina yebisa bino so na bi Divina, botu na nga na ba commentaire te Divina ndenani. Linda to bois qui sango kuna na les abakwiti. Ici chez nous lorsqu'azo jouer na Belle Vie télévision c'est Div. Hey. Linda to longola na image na Linda kuna eza ya kuna et sonner pe bien et sonner sous bien te. Na miniti oyo nga na yebi na nga Divina. So boyika na lobi Divina, mbala moko bo comprendre que non li passe à Davina. Alors Divina ndenge zawana azongani na ye na Vini yoka pe Divina lokuta alobi ke no kutu na lingaki na ngai penza te olingaki te déjà so bandi ko sala ba projet ya ba bien papa na yo oke ko zona mobali boke pe ko luka nani avocat faiblesse abiso basi mabe hein. Oh mon Dieu, comme c'était beau bolingo na bango, comme c'était beau. Waouh. Voilà, toza wana ebele lisusu lelo pona suite. Na osambela ka nzambe na tia mabolongo na nga na se na minicho na bi Seigneur esi la lelo te. Esi la lelo te. Parce que 9e épisode le to kota na 10e épisode. Poutine na na koti te hein. Poutine na ziguyer azalaki te. Poutine na ziguyer azalaki te to ko mone na de dog. Siko awa to ebite soki akokota soki okota na moment nini bota la moment Patrick na ada bakota mais bato baza ba aventurier bante boyebi ke no click wana nani pera ba petia lobi e koma bongo ba koma click ya koloba ke no ne baza wana soki il s'agit ya mutu boye bango moko ba ke koluka na mutu na bango na cop soki to lobi to zonga na ziguyer pour comprendre que non papa Serge tango abomaka papa Alain ezaka pona ba projet ce que nenge bango ba sala cop bongo ce qui to bito prolonger filmer tokene kaka ebe ekobebela kaka bango un bon jour ba secret ko bima siko espérons que non inspecteur Vini o aza mobali ya Divina ako sort it out aussi ça makamona bokanga bango penza la main à la patte penza bakangi bango kabu et puis tant bakanga bango bazala condamné c'est un message bandeko bomoni eloko wana il faut to partager yango et kende pa bakonzi ya mboka eza ya kobeba lobi na pesa ki exemple ya député o aza député te mais atambolaka na griffe ya député bayambake pe na ba parlement aza pe na ba garde corps donc imaginez bota niveau ya ba frappeur na Congo que nous imagine. Alors c'est le moment il faut partager ba film comme ça ba konzamboka ba mona que no peuple ba timbi ba bandi ko éduquer bino na ba film. Ah oui hein. Voilà la grande famille, c'était au moins ça. Na close na nous likambango ya promotion parce que ya kolobeze belé na film oyo. Ya kolobeze belé ba émotion, ba surprise et voilà. Na close toke sikoyo. Ah, nandeko. Batindelinga mama bébé c'est à la Fifi miel pe abimi kuna. Personnellement na likambo ya Fifi miel ngai nanu na yoki soni na place na ye. Je vais m'expliquer. Ba oyo ba yaki peut-être ba loba ki ba clasher ki muke sur ce qui via. Makambo ngo ya via ibandi pe les loter sur les réseaux sociaux hein. Ibandi pe les loter. Lorsque bandeko na ebite nga kutu na landaka na nga place kako no o ba fingaka. Je vous assure la grande famille na kota kate. Atana ba makambo ebimaki ya bandeko bazo finga na au moins plus de 10 personnes ba tindeli nga ba lien wana na koti juste quand ne bande lorsque nazo ka langage tonalité na zapaka. Vous comprenez? Nga linga te loko na vandela loko moko 5-10 minutes o eko inspirer nga te non ou encore o na eko pesa ngelo te non. Nga na zo rata ya ba biloko wana te. Ce qui Fifi miel abimi
azolinga aloba yaya bimaka koloba te parce que ya sike kozala te yango nga na mituni na vadi butu na lali na lamuki na tongo avant na sala analyse onobi yango ba comédien oyo bozalaka batu to bozalaka batu te bo réfléchissaka na cerveau to bo réfléchissaka wapi via makambo yango ndenge bimi tomonaki tonton Mundirba ayaki kotelemela batu ya o peut-être soki baklashaki Sylvia nani na biso pe abimaki au moins 3 personnes babimaki na côté ya famille Libota ya côté ya Belleville télévision pour na quoi kotelemela batu na non ba on reconnaître relation ya vie ya na Belleville siko tangu fifi miel ozobima yaya ozobima c'est par rapport à quoi matière nini olingo pesa le kuta na bino biso tozota la deux sœurs rivales au moins deux sœurs rivales ndenge ekomi ko bimisa bino ka boye bozo réfléchir te obima kaka boye fona tingo bimi po ba biloko ngo zoloba o bato bazoya ko finga wana baza ba innocent yo bima to tchana makambo ngo to tchana les artistes et comédiens non vous avez un problème sérieux hein, dans vos vies. Vous avez un problème de raisonnement. Vous êtes trop bas. Trop bas. Et on a le bac qui non. Ce qui est nani Poutine a comme état ministre il y a en zongi ça non bino kuna na ba classe bo kene kotanga o ya ozala artiste et comédien il faut un document. Il faut un certificat bien un diplôme. Pour qu'il lettré ezé belé dans monde na bino yango il y a toujours des problèmes. Bozo koka ko réfléchir te. Batu mobimba ba okoka kopesa sans qui métier na bango te Belleville azo prouver yango Poutine azo prouver abotemi nango azo ke akenda et non pas bino bozaka kana ba problème di bozela na nto yoka comme ça na répondre yi non répondre pe ndenge ya konini te boyebi ka ngena nga ozongisi ndi na nzila La grande famille, bon, et maintenant nous allons partager. Ici, il n'y a pas de connexion. Bon, il y a connexion. Ok, wapi. Yo, zamba molo. Yo, zamba molo. Zamba molo. Yo, zamba molo. Yo, zamba molo. La grande famille, bon, aimer pour partager, hein, tout solo là. Na moni tina fifi mais la bimélité. Boyoka. Oui, que bofingi trop, hein. Bofingi mingi, ça n'est de trop, ça n'est de trop. Français zakara. Non, mon abino boaba innocent. Non, mon abino boaba innocent, boyebi lokote. Muto otinda bino, boya finga ma via. Siko boyoki nenga lobi, muto azotinda bino, boya finga ma via. Ya monaki vidéo ya tonton Mundirba te. Ya monaki nani émission ya tonton Mundirba te na ya nani ya Tadi Ngalapa. Amonaki angote. Ça prouve que non. Tant bango babimi ma tonton Mundirba babimi, c'est-à-dire que non automatiquement to ba que non et où tu es pas Belleville que non Belleville elle ne veut pas ya batu o bazo bima ko fingele batu. Sentiment ni ne sali que non cette dame abima aya koloba. Bo fingi trop ça nazo comprendre ngote na famille Libota na les abakwiti bana ni bafingaka ou encore sentiment kaka obima ka ba eba ke no o existaka ou comment yaya sila mako yaya no sa matia ke poto kimia avant na libala na kimia beaucoup tourner pas agité quelque part to lo ba ke no aze sous na monde ngo ya théâtre té parce que ke libala pona nini ko ya ko linga ko zongisa makambu moko o batu pe basali yango te. Mawa. Muto tinda bino. Alingeli bino bola mute. En fait, ngai kutu bino etalimate. Non s'adresser na muto tinda bino. Na lobby yo. Oza na preuve. Oza vraiment na preuve vraiment de ko mwasi. Oza vraiment na preuve. Neti nga na place na yo na yo ki soni na place na yo. Parce que sorti kaka ya mundir ba ko ya ko telemela batu. Ya que non boye botala ndenge bato babimi pe baye bafingi Mundirba c'est parce que Mundirba yaki côté les malalingi babiloko wana te sur na image à Belleville parce que yoko bimela ngo par rapport à quoi obimela na par rapport à quoi nani yango pe atindi yo obima ya ozoko sabango kwani pourquoi oko sabango to
solola. Oko sabango poani. Siko soki azoko sabango yo yebi vérité loba kasi. Pour la façon dont ozo loba, c'est comme si ezali kamomoko ya mabe mapate kokweya. En oubliant que non, donc façon ozo loba, c'est-à-dire que non, relation ya belle vie na vie ya non. Soki eza mabe relation wana, tokoloba que non mabe yango eza pena ezape pa ndeko na ye vie ya non. Ozo mona tango na loba que non, bato mususu ba na ye ba te so ba réfléchissaka wapi. Bozo finga trop, lobela pango vérité, bolanda. Tango otinda bango ba yo finga, loba pe vérité. O cacher vérité pour ani. Sikoyo yo yebi vérité ya bimisa te tango zo loba que non ozo cacher vérité, c'est-à-dire vérité o babombaka eza déjà vérité moko eloko moko mabe makasi. Sikoyo yo yebi vérité ako yebisa biso vérité wana. Pour soko oza mutu akoya ko bima koya ko pesa biso vérité, ko yebisa biso vérité wana te mama sila mavanda na kwena yo. Parce que mutu atindi yo po bima. C'est comme si que non, ayokeli yo mawate. Na oyo koloba, po na nga na koloba ke no ya sike yo zala te. Eza na mutu moko te, oh peut-être to koloba ke no belvi atinda ki jamais. Bolingo longola eloko wana pourquoi to betela ngo sete. Belvi atinda ka mutu te afinga. Oya ko bima ko finga, eza na ba propre volonté na ye. La preuve en est que lelo mundi ba finga mit. Tonto mundi ba finga mi kitoko te. Ba toucher tina vie privée na ye. Pona ni po ayaki ko teleme la batu o baloba ki peut-être mabe. Siko eloko na bilo bomoni angote. Bomoni angote mundi ba finga mi pamba ko ndima abima kaka aya ko loba ndenge abima ki ana po ya ko teleme la pona image ya belle vie. Mais bino bozo bima pona ko loba keno batinda ke bato na bazo tinda yo bima ya ko loba pe vérité. C'est quel genre de vérité? Ki lesbienne toyoka. Nini toyoka, nyoso toyoka. Siko toyeba te vérité ngo obino bobombaka. Bokenango na lola o bokenango na lifelo. Bo libérer ba mitema na bino kasiti. Onko boya ko lengisa batu non, pas jusqu'à ce point. Non, bo lengisa mutu te. Musala belvie zo ganga bozangi kimia. Eza musala belvie nde zo ganga. Non, wana na ko ndima ngo pete yo lekate. Parce que tonton mundi ba bimi ba fingiye. Abima ki pona image ya belle vie. Siko tango yo zo bima batozo tinda. Bozana ba preuve. Ceux qui peut-être belle vie abana ko tinda bato ba finga ceux qui mama via. Je ne pense pas que no mundi ba nga bima azo ba insulte ya zuya. Aza humilier ndenga bima aba humilier. Respect ya muke o sa bien. Aussi longtemps na yo nanga. To ebi vérité. Ya ceux qui ebi vérité bimi ça. Bokena na l'église ndenge nini bosambelaka ndenge nini parce que nzamba lingaka bo libérer mitema bimisa ya sikezate omoni biso ba mususu tokobo ya belvité tokozala na ye butu loko amo yaya oya tindi yo ye pinda sali mabe po olobi pe eloko moko te ata soko kobima oya koloba vérité yango façon zolobela yango c'est comme si c'est eloko moko mabe makasi. Siko soki eze loko moko mabe c'est-à-dire que non yaya no pe na kati paza. Siko salité wana eza ya Poutine kasina nani na yaya na yo. Omonite ke no mayele ezate. Tant no yesa bino ke no bozana ba bassesse moko ya raisonnement. Non. To yebi vérité. Loba. Otinda ba innocent ya pamba. Ba innocent ya pamba otinda bango poani. Yaya est-ce que vous comprendre point na place naza? Ce qui belvi atindaka, moi je ne pense pas que notre tonton mundi banga bima afinga mandinga finga mililo. Ce qui belvi atinanga ngana zo beta c'était place wana parce que tonton mundi ba finga bien na place na yoki na soni. Ce qui belvi atindaka, je ne pense pas que notre tonton mundi banga bima. C'est parce que ayoka ki angwa image artiste na biso bandeko. Au moins biso to yebi grandeur à belle vie. Tu as savoir-faire à belle vie. Moutou a kolingas belle vie. Ayebi savoir-faire nae. Ayebi grandeur à musala nae. Ayebi bien. Musalo belle vie a zo sala. Na bolingo nzamba kolinga ko protéger belle vie na ba quatre coins nyonso. Parce que musala belle vie zo muna. Na tane bozawa na bozangi ba kimia c'est pour na musala na ye. Ressaisissez-vous na ndenge kenon nzambe papa mbola bino bozo ba inspiration beaucoup ma ba film. C'est comme si vous raisonnez, tu n'es pas na place non non non. Ah, na mona ki tonton mundi bana bimaki. Ay ko lobela batuana, c'est-à-dire que non belvi atina bangote.
pour mon dire bah achaki réputation na pe Angers pour n'avoir côté les melabato achaki réputation na Angers achaki kibomoto na Angers wana bomonité mais bo baluki kaka pour n'avoir ko lobake no ozotinda bato sentiment ka ba mona yo osila na yo siko to ça boy to ça siko boy comme yo za na vérité les kana toile ya yebisa ke kana za na vérité ni kala siko ndenge alingia dévier lika Belvia le kana toile est-ce que Belvia yebisa ke kana za na vérité ya kwa koloba ale kana toile yo nani pona ko yebisa Belvia le kana toile est-ce que Belvia za na temps makam kombio ba finga Belvia atika ko le kana toile te kaka yo oya ko yebisa ke non le ka lo kwa yo za na vérité ya ça bino ke non azana vérité za besoin ko lobango yo ndo za na besoin ko loba vérité le ka zala l'aise loba biso kaka promotion neko ekosa bino tension ya ko loba ke non tozo tindika Belleville liboso le cas na toile ya ko loba vérité na toile ce qui yo moko oyebi bien ke non soko tindi batunga na oyate na koyate pona na tana bangote oye ce qui yo obimi ne bon mon présence nanga et puis na oyana tous les 4 vérités c'est quoi les 4 vérités vérités bien non ya bomoni siko ambriema bomoni ambriema le cas na toile elle ayebi bien yo kutundo yebi Belleville bien que no a le kate Belleville azana tenter azana ta inspiration azana ta kulie sa bana na ye biloko ya bien ya bio yo ya ko legisa Belleville na toi qui es-tu ozanani pour le Belleville bima aya ko le vérité. Oh maman bino nani si la ou kazo ko la bino sapato c'est parce que azana tante azana temps ya babiloko wana Belleville n'a pas le temps ya matalana azana temps ya biloko wana te oyebi ke no Belleville ko lobate akobimate eloko moko te azana compte à rendre na bino te ce qui Belleville azaki na compte moko ya ko rendre bino bo mema na parquet afuta bino bozana bakimia non toke na ngona bongo oyebi ke no akobimate okomi kozwa raison akoloba ke no yo bima oyebi ke no akobimate pona batu na yo soki ba ko finga parce que na yebi bango te yo bima comme ça ngane na koya na tous les 4 vérités. C'est quoi les 4 vérités ozobebisa munoko on dirait que non mokile ko zika. C'est quoi les 4 vérités? Dans les 4 vérités à nos olobana, c'est-à-dire que non ce que za bosoto yaya na opasa na kati ya bosoto wana sila mako bo réfléchissez wapi c'est quoi les 4 vérités? C'est quoi les 4 vérités? Personne to bito tala bo c'est yaya na yo za mukole pa Belleville na musika. Au moins te que no yaya no ndozo pa kole buzoba. To ke pa itozonga. C'est quoi les 4 vérités? Hein? Bon réfléchissez à tango wele isaka ko simba fond bo loba kabilo ko mususu. Il y a d'autres personnes ba ko landa bino ko zo pesa omoni pesa bourrique. Na biloko zolo bezanga sens. C'est quoi les 4 vérités? Zolo bo bebisi munoko na yo, c'est-à-dire que non donc mokile ko zika na 4 vérités na yo wana. Ce qui mokile ko zika c'est-à-dire que non ta sœur est là parce que tu dis que non Belleville a travaillé na yaya na yo. Ce qui est buzoba c'est-à-dire ce qui est salité ta sœur aussi a na kata salité wana. Non, toujours la grande famille parfois il faut qu'on réfléchisse à ça. Belleville on a ko diriger yaya na hotel. Yaya non da ko diriger Belleville parce que vie à âge. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a quoi que non a 4 vérités? Belleville ça yaya na. Non. Non, toi mais quand même qu'on réfléchir la grande famille parce que ils ont pèsé sous sens te. Au quoi il y a 4 vérités, 4 vérités. Belleville azaki na kati ya nani, azaki na c'est quoi on dit? Azaki na ce qui orchestre, ce qui groupe ya nani ya via. Nani azaki présidente, ezalaki nani via. Comme pour dire que non, nani Belleville azaki anda via. Ce que tant on que non, oya na 4 vérités. C'est quoi les 4 vérités en olingoya? Olingoya nango. Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as bien réfléchi, ma chérie? Hein? Tu as bien réfléchi avant ya koloba biloko zoloba wana. Na 4 vérités wana yaya, biso toyoka ya koleka 4. Toyoka ya koleka 4, yo lobi oza na 4 vérités, mais toyoka ya koleka 4, c'est-à-dire que non ya yo wana 4 et l'autre.
Mais non. Ça devient de trop. Ou encore, bon, mon faiblesse parce que mon dire, tonton mon dire, bima qui peut encore côté les mélabateurs, bon, on dirait moi faiblesse. Non! Les faiblesse, c'est juste pour nous protéger l'image, il y a produit derrière. Bon, on a faiblesse, c'est ça faiblesse, et ça savoir-faire. Et ça savoir-faire, on a savoir-vivre. Oh, yo, bimi na minute, on doit l'initier qu'on finisse ça, yaya na yo. Nga kutu na calcula kananga via te. Na calcula kananga yete. Na mona keka qu'on dirait yaya moko azaki ne na souci à rejoindre mobile na ye. Ye wana asa rejoindre mobile na ye comme ne kosa ba life ne na ba TikTok banini. C'était ça l'essentiel na bon moina ye akoloba keno à rejoindre mobile na ye. Un point barre. Est-ce qu'on keta ko respecter mobile ya yaya na yo te? Mais non, tout solo la bandeko, na pire esprit. Parce que il y a d'autres personnes qui ont salé lango live, mais logiquement parlant, pour la 4 vérités, sûrement ça sert aussi à se retrouver dans 4 vérités. Si vous avez mobile ya na wapi. Na la mabele petete yo yebinga sikoyo soki oye ayebi yo c'est-à-dire que non bobaneki kokonza ye non siko soki bobaneki kokonza ye azaki anda bino non bino bobaneki kokonza siko boya kasi na ba vérité yango soki peut-être yenda baneki kokonza bino elingo za peut-être likambu mususu ah oui bebia baneki kokonza siko bino nde bobaneki kokonza c'est-à-dire que non oh yo bino bobaneki koyebisa baneki kosala ngo siko c'est quoi les 4 vérités? Est-ce que ozoye bakeno image notango bimi boito mona mbamoko mama via et tant que mona mama vie automatiquement tozo mona une femme mariée au azaki na Congo mobile azaki na poto Dieu merci et sali que non la dame a rejoindre mobile naye avant dit a commis heureuse pour ce coup de commis kitoko a ça ba life naye azobina bina. C'est quoi les problèmes maintenant avec toi? C'est quoi les 4 vérités au koyanango? Ya ozana réseaux sociaux ozana réseaux sociaux te. Ma finga au Belvia zoa. Ma 4 vérités au ya nango yaya ezailo te edenda. Et pour ton information peut-être c'est ta sœur ou encore mobile yaya na onda ko regretter. Silama penza. Parce que si tu habites ça la analyse normale, temps normal. Et ça juste la condamnation. Mais condamnation ça ya bisoté. Obima ya mundir ba ya toto mundir batango ayaki kopona ko telemela bato mususu eza la faiblesse na bino te bo dusula wana ya koloba ke no ozotinda bato non comme yo za na vérité les cas na toile ya koloba vérité siko ya yesa ki bino za na vérité nzambe sunga biso ta Belvia ngwa ko mata ministre arrête. Pour ceux qui belvient comme ministre il faut bango tout bazonga na ba classe ou akolinga jouer bon ni mwana maman ani la femme au foyer asilisi et bato na ndeto za bango besoin na kati ya art parce que bakolinga ba défendre classe au batangeli et non pas bato babimi ceux qui babimeli wapi yango babimeli bazoka na ba trouble sur les réseaux sociaux na monde nango ba artiste soko teli la majorité bato ba memaka désordre ba bourrique ni papier ni baza na ngote ba côté na bango na musalo ka na fenêtre na ko côté na ngona fenêtre ba pesa batu kimia te ba pesa batu valeur te so to bito solo la pesa pembe boyo zata na chevier à Belleville na théâtre ngo poye ba ko jouer te na théâtre ngo poye ba ko jouer te parce que tu as un problème na koloba oh finalement na ba Turquie na bino Turquie ngo yango na pe ba komi obenga na bino bazo renouveler bino ba papier te Turquie yango na pe ba komi ko benga na bino Turquie azo renouveler papier te bokomi ko batama bozonga na ba Congo non un peu de respect soki to lobi ke no to ko finga te mais ezangi te no to yaka ko recadrer bino ko bima tonton mourdi mais ezala pe faiblesse te ezala pe faiblesse te tout ça est jalousie. Bozo régner na jalousie peut-être digande bozala kana mwana bozala kana na Poutine bon on dirait que non limitation à vie nae
lelo akomi o akomi lelo na bozangi ba kimia bino bozaki ba tumoko keno bozaka na e bien ti lelo bolinge pe bolia bien eza keto peut-être bovanda kina mutu to mona kango to mona ngo peut-être omoni mutu avandi na bino papa bomoni onje so pende nini bande ko eza conseil soko vandi na mutu na kati ya ndaku na yo na point na moment ya faiblesse ko moni te keno so pende ni ya yesili lobi na eza nzambi batela mutu wana po lobi oyebi te keno ye peut-être nda ko sunga yo ezaka erreur otoza nango na sa moi. La façon dont Fifi azoloba, c'est comme si que non, lorsque Belvia Zaki pembeni na bango, hein, et ça qu'on dirait déjà, Bazaki va se faire lier point à vie. Bon, peut-être on a quoi étouffer ni à moi na, hein? Pour loba nengo zoloba wana, donc on va ko beta kayeta bozaki na bozaki na je sais pas. La façon dont zoloba, elle est trop sûre que non, donc Belvia Zaki est l'autre côté tant bozaki na ye. Yo yeba te ke non nzamba tombola kaka eloko ezangi tina boyeba ngo te boyeba te ke non eloko ezanga tina nze nzamba tombola to yeba ko garder ba relation quatre vérités no ya ko loba nde famille libota ba osani ba okima belle vie to yoka ya koleka quatre vérités oyo ko ya nango ya sike kozala te oh boni boy respectez vos frères na yo respectez par exemple mobali ya na yo respectez vraiment mobali ya yaya na yo ko bima ya tonton mundi beza faiblesse te oh ekomi nini nga kutu na place na ona oloba bato ba kanisa ka ke non de to vanda na ele lo komi boye ta muso za jalousie na vanda na nga na silama yo fifi mi soki lobiki le otombola kaka fono benga belvio solo belvia ko boa kisa yo je ne pense pas. Ce que vous avez na quatre vérités, il pas na vérité, mais azana ta ba vérité wana te. Parce que hier, nzambe déjà ndenge sa tomboli a longoli peut-être na maboko na bino nzamba tomboli. Elle n'a pas le temps ko kiko zongela bino te que no abana ko rappeler ma bebo sala et nzambe pas au sepelate. La façon dont on a trop sûr quatre vérités. Siko to sala boy. To sa siko boy. Comme yo za na vérité, les cas na toile. Aïe, c'est que ça la vérité. Les cas na toile. Yako loba vérité. Yako loba vérité na toile. Ce qui yo moko. Oui bien que non soko tindi batuma na oyate. Na koyate po na ta na bangote. Et yo po yebi que non, Belvi pa koyate. Oyebi bien pe que non Belvi a koyate parce que azana ta na yote, azana ta na binote. Azape na problème na vie ate. Aza na problème na vie ate bandeko bosambela kate bino bato bosambela kate vie yo wana tout le temps zokumisa nzambe ne nzambe asali grâce lelo c'est à rejoindre mobali naye beaucoup tika ya a enjoy ya savourer libala na ete na poto tango zo bimo yeba kite ke no tango na obima boeza ke no ya na ngana o matana miniature o respecter ta beau-frère na yo te à 10 secondes o respecter yete. Oyebi pe no nani Poutine a obimate. Comme pour dire que no yo poko obimate. Jamais ko yela ba quatre vérités wana. Tekela ngo batu. Pesa bango ba kwiti ba bimisa. Pesa bango ya sike ko zalate ya sike ko zalate. Bozo yinisa ba nani si la bino ndenge boza bozo yinisa ye. Bozo yinisa eti na ba autorité bozo yeba te. Tokyo vanda ta kimia te. Tokyo vanda ka kimia te muninga zo sala ba film nyonso wana ba film to lobela ba promo ba tout ça et surtout maman BBC wana et matisa bino mafuta. Dans la vie il faut jamais ko tia point la vie à moto. Bande ko na obandela ngo. Nanga yoyo. Dans la vie il faut jamais moto peut-être moni ozuye. Na temps ya faiblesse. Nani kuna nzambe nata ya faiblesse au vandi na ye konyoko la été si s'agit à couper ça y amour ata à 40% ça la yango je ne pense pas que non la personne façon ko vanda na ye tangu nzambe akopambola ye a bossa na yo je ne pense pas vous savez pourquoi na lobi boy
Nako yoka kaka fifi oyo. Biso toyebi ke non Poutine avanda na bango toyebi yango. Toyebi pe façon oba vivaki na yete. Toyebi te. Et puis net nga na minute naza kuta ta na besoin ya koyeba yango te. Mais vie ya ndenge ndeko mwasi azoloba fifi azoloba. Ya azape trop sur oyebi penga bien. C'est comme si babane ko nyoko la pe Poutine yango Siko oyo ekomi oyo Poutine akomi lelo esepelisa bango te. Esepelisa bango te. Esalaka soni ya muto bolie bomeli bolali bofandi boseki. Lobi akoma ennemi na yo. Nga na loba yango ata na ba connaissance na nga bandeko. Moi lorsque tozaki toyebani na yo tolie moi mbongo allez toke des restaurants. Les dimanches on va aller au resto oui, toke. On a moni lamba moko bo je vais aller acheter. Toi si tu as l'argent que azana mbongo te, OK moi je t'achète comme ça ou rembourser nga. Oui. Yaya soki to bebani je na lobakango na kopesa espace te ya to fingana na kopesa espace te ya to swana na kopesa espace te. C'est comme ça avec moi parce que natalaka déjà que non to lia to mela. La preuve ane ki ngan kutune na zabo mutu o to yebani te to sololaka te na yebi ete azotonganga na olanda ete na ki otuna eke no poko zotonganga te na olinga tonganga parce que ngana ito yebani te. C'est-à-dire que non nyoso akoloba yanga eza lokuta parce que to lia te to mela te to vanda te. Mais na yoka mutema pasi muteme nyonga kanga penze baluka kanga soki muto to lia to mela to seka atonginga ça me fait très mal. Très mal. Donc na yoka mutema mo na pena estomé ça la passe. Na ina lobani na ina loba keno parfois to yeba keno camarade alelo aze ennemi à lobby. Eza conseil ya koloba keno bandeko atoza na connaissance na yo moko bobebani kolinga te kopesa espace ya bo swana ekitisaka c'est trop ridicule ya ba mona bino bo seka bonini bia mais ya ko swana bo sola lisusu te yes to sola lisusu te mais espace wana ya keno bo s'échanger ba parole kolinga ko permettre yango te ekitisaka ngana mona ka ekitisaka. Siko komona ndeko mwasi vie abimate ko ya koloba te loko io apo na belle vie. Vie ya yemoko atikala ta koloba te mama vie wana. Mais komona sa sœur sortir, est-ce que atuna ki pe vie ya koloba mama vie na ngina bimana loba. Eyebika bango. Pe ko bimana ya belle vie finga mi combien de fois? Tant bozo babo fingi petro nani a fingi. Ezata na mutu moko te bimisa vidéo bimisa nani oba finga vie. Jamais. Donc, pour perdre raison na bino. Ya sikape ezate ya koloba keno bo vanda na mutu lelo mutu wana so ipe bo kabwana ya ndenge nini bino moko boyebi. Bino moko boyebi parce que Poutine ye moko lobi azana problème te. Na be mission kala, azana problème te na pese kutu mama vie ya mbote place aza. Ngana yebi na groupe ya nani ya mama via Belvinda Zaki neti secrétaire yenda Zaki on dirait azaki tête ya groupe ya via soki yo obimi nde bo mona présence nanga et puis no ya tous les 4 vérités oyebi nga bien non siko les 4 vérités wana Belvia zalaki likolo na bino. Ce qui Belvia vende pas na bino automatiquement Belvia zaki na na bino non. C'est-à-dire que no ba 4 vérités wana ta sœur aussi sera là. Kana obeta ka sete ne loko wana. Ne loko pe ko sa ke no obimate. Ko ya ko kosa biso te awa ke lo mono soki yo bimi ngane na soki yo Belvia bimi na ba vérité ngana ko na tous les 4 vérités. Oyebi ke no Belvia ko bimate. Yo po ko bimate po oyebi ke no soki za makambo salité za makambo buzoba ta sœur aussi a osala figurer na kati. Alors comme pour dire que non ce qui s'agit yako suba osubi oke olali c'est tout. Botika ko ambrier batu. Respecta ta mobali ya yaya na yo, respecter mobali ya mama via.
botika mama via na libala na ndenge ke na ye na libala na ya vanda ki ami bateli na bakini wana oye moko alobi ke non na famille ba dai déjà ko baya di est-ce que yoko na poto boy apesa ki nani na ye témoignage na ye Emo ezalaka nini bino bato bokefeshisaka wapi siko ndenge bimi boy après nde omona bato bakobenga yoko bima lisusu te okoti nda mais obite ke no pesi matière na bato bakolobela yo ezaka bato oyo bako réfléchir te bolingaka kimia te ezalaka na ndenge nini esalaka bino ndenge nini ta boluka ka ba problème esalaka bino ndenge nini ponga na okoka vi wana te monda nanga na okoka ngo te tout kaka ba problème bato ba pema te Belvi ndenge tolobaka boy tolobaka ke non elle n'est pas parfaite elle a ses défauts na yo tu as des défauts façon zo ko lobo mo ndre Belvi nde diabulu ya ba diabulu hein oh et comme nini na mwana bato et comme nini nyonso ezaka ka écriture bino bolingai peut-être bo hein quand ndenge bo pakola ya soit disant que non moteki kwanga bolingai bo azaka na vie ya koteka kwanga to ndenge ni élévation ezo sa bino pasi yanga na olobango élévation na ou encore écriture na ndezo sa bino pasi beaucoup kati oh di tout mundi ba bimi pona wa telemela batwa likolo na ngwa fingami likolo na ngwa afingami na ko finga maana isusu bozu yango pe bo travailler yango siko bomoni yango ndire faiblesse bo suko lo bakene otinda ka batu bino bozana preuve azotinda batu soka bande otinda batu to ngeto mona tonton mundi ba risque ndenge risque ki wana te bozala pe gentil un moment bozala gentil ba relation mususu ezala peut-être que non bozala pe kaka pont ya mutu na vie ki mutema mabe esali ke non mutu yango siko vitesse siko bino koto non on n'a pas besoin ya koya kolobela mama vie ya mabe parce que Belvi atika koloba mabe ya mama vie ya te vie ya memema na ngambu neto tika pe koyoke aloba mabe ya Belvi te siko yo lingi obimo ya koloba quatre vérités ya nini soki quatre vérités ça c'est-à-dire que quatre vérités ya no plaza na kati mbala moko pe bofu na yo mobali ya mama vie ya pe koyoka makambo ko ya na ngona quatre vérités wana siko che ya no wapi réputation. La grande famille, bon aimer, bon partager. Na komi na suka émission nanga. Na komi vraiment na suka. Tous allez biler na pourquoi pour na film na biso 10e épisode. Je vous aime bien. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.